muta kufi bokomo kende bobeta ba polo bokelela ye eza koke kochola po so tali ba photo na même ba publier degra komaki aspect ya ba star eza lisusu te akomi lokwa momo na mama boye nga moto na tali photo ne déranger ngai mais na kolela ye ekomi mutu nyonso tabeta polo kombo Yannick quoi. Sorry mon président Rigen a Koufi, Rigen c'est pas bien. Toza bolimoté. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais liwa oye déranger ngai eza liwa ya Rigen. Rigen a bela makasi animateur wana a bela makasi aluki aluka lisungi lokwa elo mususu. Famille n'est pas celle au bakokai kosala mais ba artiste même bango ba animateur ba réagira ni l'autre côté mais après li wana ye tanga kufi degré ba ke lela ye yango bosala ngondeni mon président Mohamed Lola basala ngondeni. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour nous s'abonner, c'est facile. Beto ke bakaka kadiboku yae ngende obika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatique papa maswaku batu balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka ka côté ya coin wana ngeta pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme ba kadiboku yae ngeme dobika place mara moko komi s'abonner ngeta le kuboko bima kalukula ngunga lokula ngunga. Salut fidèles téléspectateurs, à vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde, c'est www.kinyabanakin. De Sarabino Kinyabanakin, dans chaîne Oyo, ça m'a bien. Oh, tu peux savoir l'actualité, nuance, la musique, politique, sport, tout. Yara awa, soza bezo roleka. Balimero za ngwana benga roleka na yo na émission ya Kinyabanakin. Soza pe na besoin sur la promotion. Ya ba faire na yo, ya boutique na yo, to ya maison na yo, nyonso fondation na yo. Yaka na Kinyabanakin. Afana mba concert na ngai Ginette, vraiment na personne ba staff, vraiment balinga ngai vraiment mbote vraiment tant na lobaka autorité morale ya Dragon City jusqu'à Masuku. Hein? Sans oublier Blaise, papa chéri, hein? Balobi lisusu, ya salara mama bien papicho, hein? na Jobu papicho salara moko na Yoville, pe na Yewana, hein? Ya sans oublier Blaise, papa chéri, hein? Moninga ya papicho, ndeko ya papicho salara ba mibale. Vraiment na pesi bandeko nyonso balinga ngambo de sans oublier, hein? Faïda Manya Kapinga, suis Maman Boni. Malam papa. Boni santé. Non, ça va par la grâce. Ginette Batwazo Banga. Jobure Ningani. Bado sama ma bien moi soyez na aina vamo bado kimisa ba fi mususu ezani. Faut ba banga taka na za. Non. Ba benga eni. Masaka me mon président Yannick Wenge Kinyabanakin. Donc faut banga rapport degré vitesse ezala non yango babenga ni tonga atubinga ngolo kwa virus donc faut na ya mabeka ka faut na ba vitesse bon. Voilà quoi. Merci beaucoup na ngana mbona émission trop ba actualité ozo leka na mboka na biso surtout vraiment ya domaine na musique to te komona na culture pays vie ya vena biso waze quoi animateur na ye auti kokufa to moni lisusu animateur mususu Rigen autotika biso par rapport en tant que chroniqueuse ozomona va ngondenge nini ba animateur ba omi ko kendeka kokufa ba animateur na biso wana liwa tokoko condamner mutu te po liwa eza nango na maboko nzambe muta permetaka po nzambe muta pesa ka pe mutazwaka mais kota la vitesse ya génération na biso ndenge ekende eke mabe oyo kata musu moko mikotela kina na bandenge na ye après voilà résultat nango yo komake akufi obwe tant bakufa wana ba imere bimate ke balekisi oyo kakake akufi mais liwa oye déranger ngai eza liwa ya Rigen a bela makasi animateur wana a bela makasi aluki aluka lisungi lokwa elo mususu famille n'est pas celle au bakokai kosala mais ba artiste
même bango ba animateur ba réagira ni lokoté mais après liwa na ye tanga kufi degré ba ki olela ye yango bosala ngondeni mon président Mohamed Lola basala ngondeni muta kufi bokomo kene bo beta ba polo bokelela ye eza ko ke ko tole poso tali ba photo na même ba publier degré komaki aspect aspect ya ba star ezali sous te akomi lokwa momo na maman boye nga moto na tali fotani déranger ngai mais na kolela e komi mutu nyonso tabeta polo kombo yaniki on quoi sorry mon président Rigen akufi o Rigen be c'est pas bien toza bolingo te Kala monaki ya nono chaka vraiment wana zaki masana ngai vraiment nono chaka paix à son âme vraiment nono chaka a souffri na maladie abane non tension monsieur mon a bien te nono chaka ayeko koma aveugle sali 3 ans na maladie amona raté nono chaka 3 ans na maladie après ayeko sala AVC ememie na liwa bato belé balobi yo nono chaka sima ikisi waze kwa lieye waze kwa salibe en tant que biso tozalaka na bato wana nde neto muninga nde na mona nono chaka na kitura pays via kenda poto akimate aya alakisa ke aza musicien association na osenga na ba animateur nyonso ya Congo fuko pa ko la association mo boy ya ba animateur bazo kufaka pauvre bazo kenda kaka boye c'est to ndo tanga ba komba ba animateur ba sala kombo na mboka na biso Congo vraiment eza pas si vraiment en tant que yo okomona onde papa ton abi bolingo ezati bolingo ezalate na Congo bat ba vivre n'est pas kanza pena na mutema mabe olinga muninga to senti ke omoni ba animateur so telina ba animateur na ba musicien balingana te so zi musicien to ko beta ba jibe na ba wera ba ngomo ba kolo rankin ba bana makamana me batango na somo na pena côté papa Sherazali yanto na za omo na pena ba comment so la bien mais génération oya mabe eloko na ba osala ka ngote jamais ba otika la koyokana po oyoka okota beta e pas faire okota beta e pas fali ba oyokana te okota beta ke pa nani oko e pas fabugazo okota beta ke pa Robino ba oyokana na bango te donc ba yaka ka so matanga ezo e ba ekweli bango ne omoni ke ba yo sangana mais apparemment bolingo ezala na ngote bazan bolingo te Bill Clinton a parlé qui a dit à propos ya ba animateur ne ba okufa attaque ye leader ba animateur nyonso ya Congo abi ausala association moko eza uniquement pour na ba animateur cinq ba animateur nyonso ba ya c'est une bonne idée ba oyate ba oya wana eza ba génération ya sika ba o bazana vraiment na soif ya tutu kalucha na ba oya pe bazanta missile ba ye ngana raté papa makam no yebi so yo mona Congo ne grandi kin oyebi makamwana makam no lo boyebi ba osala ngote po mona musique o mona mutu mo be auche pas kofi ayo sala réunion na nani o na oh nanani oh ba kuta na basa ba réunion na bango ya bani ba osala ngote fo eza ba génération oyo esima oyo banani po Bercy mona so yo kinani oyo osalisa nini ya ba animateur oya Bercy ya public ntom taper ça Bercy capteur finga makasi yo ebite ingratitude ne finga makasi ba pesa ngo Cédric wa ema mado ye peso yo kike nani wa zakuna ye akoya te donc bato ba beta déjà yo kana na Congo ko sekate papa na o déjà musique na bango yo kani na Congo ba kuma ba minene ba fachi beto ba fachi beto makasi donc bas na ye bate ba salon ndeni donc ba oya te foza moi ni mo boye mo groupe mo boye sike na moto nango so ba okika monseigneur alobi bo ya po ba biza monseigneur mais ba génération déjà ba beti musique ba bayoki bango ba komo mona lora bango ba jibe uzomona. Merci beaucoup. Tous continuer l'émission la vision trop c'est trop ndete sarabino trop c'est trop na makambo ezotambola bien te toya art potolo belango trop c'est trop kaka vraiment na vanda suba staff nengeza ali susu ni va bosenge pourquoi pas mettre Ramses kilo ya Jobura Jires Issa boss live sans oublier Nzetambila Jomo Dango qui casse paye power Nzetambila power sans oublier Mohamed Moleka seigneur de la ville Mohamed Moleka vraiment pour to chiter na émission na biso vraiment ezara pasi pour na rigena na ninga tiki biso na moment oya koma ki soko talie lokola ngato na moni photo na vraiment esaninga
pasi pe ma conseil ni no pesa na ba animateur nyonso o bazolanda biso ingénieur papa ingénieur papa mikolo ba benga ingénieur béton conseil ni ko pesa conseil na ko pesa ke bosse salinga no pasi conseil mi baleza ke il faut na bolingo baza na bolingo bakoza bayoki mutu na bango moko azi problème aza malade bakiotala po vanela mona nani papa mundwere abela akota hôpital mais faut mona nana kufa te mais faut mona quand hôpital apa omona bata théâtre batonda na hôpital wana yo sakana te lokwa mundwere kufa donc bazana bolingo bata nakoka bola bango te po bango to baza ba artiste congolais na biso mais omona ke baninga misusu balingani baninga misusu balinga te mwa bokaboniza bolingo leki nyonso so bolingo ezali omona ke bata théâtre baleki ba musicien na bolingo bayoka na pete ebite ora muta théâtre oyo aza muta feri muta théâtre oyo aza muta wera o musique ndeka bola bango oso oui o kapena o mona mutu o azala ne muta kofi o aza muta wera o aza muta jibe ekenda ka bongo na Congo o mona penga pende tozana bo kaka azala mutentel ya mutane ngaza muta mutu te ngazala muta batu nyonso nonga solo na batu nyonso nana mutamu mutonane mutone Jésus Christ oh là là biso nyonso tout à Jésus Christ voilà quoi bolinga na bolingo ne eleki nyonso voilà to komo kena biso na mwa suka na pesa mbote na batu tsaka ba staff ndenge sala kaka donc balinga nga na ba balinga nga te Jenny Madiama ma grande sœur propre babi masaka mais précis la bonzeka mon ami de tout le temps mon vie depuis Paris yo na ben o bako te na bwake kaka yo kele ma bwa taka ma po code yo yet atinda te ngone lo na oboye pardon tout refuma ngala senge jineta bwaka yo code no bwaka yo apoko mo senga ngasu o code sima mais lokwa na babi na ngana yoki boss comment no ekimi nga poko azama kama be yo kele ma pardon jineta fana la bwaka iko te abi otinda code yes po maneno antivirus ombre noir babi depuis po maneno antivirus mais liboko makasi na bwaki yo to bwaki yo soko tindite okoyanga noir yanga noir depuis Lyon kuna voilà quoi il faut jogo babi international depuis Paris bambote siko babi to kutana sali bende libende wana nga no yango kala mingi te na makasa bafana ngo bomona nazana bango pembeni naza president nga Yannick Wenge akina bana kina za fana ngo mona bango bakotenga na ndenga mabedo bobonga mabi jobu bayokelo zuo wapi baoyanga noa fo bayokela zuwa potaka nde boza pembeni nga boye chaleur wana bozala nango dozo ya mabe fo bayoka ka bazuwa taka nde boza mbinga be boza bambinga bino mbale to botana na katikati. Non, non, yeah. Bon, mais. Ok, merci beaucoup, Foma. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, je peux numéro nayo pour tout Kabwana déjà. T numéro T. Obanga. Et comme nani, j'ai ce qui n'y a pas. Hein? Puis numéro T. Bah, fan, bah, ben. T numéro 1, nous avons un numéro 6. Ok, bon, ben, si vous en avez besoin. Naye, bon, ben, Erzoum, journaliste à l'équipe, on a bon, ben, pour tala mobali minga pembeni ya papa ya Ginès talara papa Blaise azawana papa Love ndenge zala kaka vraiment woyanga nwana Zumba yo boluka luka ba mila bakanga o basala boyo ba meka bogoyanga noa kaziwabi ya merci beaucoup Ginette. Ok, merci beaucoup papa. La prochaine fois, donc on écoute les lois en balboso, la simatine, on y a car à la plateau, on a besoin qui n'a pas trop, c'est trop. Merci beaucoup, bye. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ceux qui bossent là qui na émission Oya Kinyabana Kin Bopesa merci. Na bandeko nyonso bo s'abonner na Kinyabana Kin bo s'abonner toujours massivement vraiment cause à la bien hein bo support biso peto bo support bino ceux qui bo moni to sala ki moi mabe to ya malamu numéro na biso zana bobengi
boyebisi biso tobongisa po ete toza toujours mpa na bino po toservi bino po ete toza oyo ya peuple mpo na peuple. Restez toujours branché sur Kin ya bana kin Kodiria.